Bonsoir, bonne à Londres. Aux amis, ici on a bino la voix des anges de Kalikolo, berge chante. Kafu na kafu ya osala na tsebi no mo boyebi. Donc babindega ezalara nazobela papa beli abeli sibina bana. Donc quand on penait bien tellement na senti moi ça va. Ni na beti tour na tala pe ba collègue ne bazo travailler. Na ça tout bien dans le bon na touche climatiseur, batimora boye ba chokingi. Donc papa moi Gucci. Donc nazara bongo na beti ma tour na mona baya ma casquette moi Tony. Donc ma tour kaka na tala baya comment bazo évoluer et ça li bien répéter le qui toko maramutu pepele. Ah ke pas liso hein. Liso ko la liso. Mais yeba on siko eza actualité yango ya. Bana Londres bozoka pa etala koda. Donc minga on lobezate donc na souhaité ka bonne guérison na président na Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc ngape moi na yoni na Nzambe na minute ça va un peu déjà donc ce monde na tamboli bo eseki makasi bene côté. Mais semaine prochaine de bo mona nga skona tatami de bo zo ba image bo pe blora sika malgré tout na zo bela me motezo sala. Na beli mais inspiration zoya. Pour makambo ezali boyoki molo mo mokie na frappé wana boyoka ngo molo mo mokie yo mokolo bakena nga chéri tokokende paradis tomona yawe lelo yokeyo tiki ngai nakomi lela kanga mokomawa bapromese nyonso ekena mai chubu Balingwa mama Charlotte Pigeon Chubu Balingwa Ibrahim Nzambe Chubu Tony Twingi Gorgani get se samba Don na esa ino malgré maladie mais mutu eno wa osala on va prendre sika iye pina iye pour sentir on va répéter zoya donc tous ensemble na kuti baninga pina donc makambo kitoko donc il y a bonne guérison à l'issue na président na Ibrahim Nzambe nyonso ngapende Kalikolo bana to alona bo bagla minito pe Nzamba salida ya ngulu donc moi makasi ye na nzoto mais semaine to banda to banima comme na bino na oloba na trotte po na pe na mo repos boyebi kaka dans na pe mpena na nyonso kafu pesa tango toujours champion idéologie changera tu sais dans makambo ya moi na loba pekisanga eloko nyonso mama e baisanga eloko nyonso mama erere kasi akopekisanga na pesa tango nalingi te yakobaisanga mama Charlotte nga na boyi kuna yerere na yororo na yerere na yororo mwana mama Ibrahim pesa ntango mama Charlotte Pigeon bobo japonais yoyo porte-parole du chef ataba boyinga eyokani bonne guérison pana emro ya Ibrahim Nzambe na nyonso bonne guérison biso to lemba ka te to sa toujours musala oya soda na la code ya makasi ya kafu mwana njidi ya kala ya tongo 6 registre peut-être ça bango que poto to yon pe 6 registre ta ba la mukabiso to comme déjà la bonne guérison bala marche au Pigeon vert na oki masa nga beva keke nga pesko ni na kinete me na kosaka moi c'est qui lelo ya ngwana moko soka mati moko venera na c'est papa yo komyo kendo tikanga moko désolé Ibrahim banzata mokuma ya bano sito boti papa awo komyo kendo tikanga kaka désolé monuma Ibrahim ya Nzambe motema ma Charlotte Pigeon vers na London ouais on a la koda soda makasi we mabengaka na kole bango kaka na olemba bango te na kola ngoti suka père oza ba soda bana babunda makasi ba bunda makasi donc ba salam ko to bazali ngapela la pyramide kaka lisu likolo ya lisu système alelo lisu likolo ya lisu elengi na kati na nga suki na ngai wana baba japonais petit s'il vous plaît demain na biso ye mais ye abelo baka mingi te pe ko kare ngo lobate mais ye bulunde bino mo bozo wa Christmo dada makolo na maboko ezo sala c'est pédale 3 fois pédale le bon mo wa yo 3 fois pédale ye sabala expliquer ba la tamu kema yo ka tamu kema yo ka yo ka bona yo azobela mais neka répéter les président bela belisi bana nyonso mama Charlotte Pigeon bote donc kitoko fort musala nde on le bébé te même musala demain na misaki lelo nde yeyo makambo etali bana Londres
Tony Tony Gorgan Daki Biongo Eli Biongo na bossa na raté ser na kwani na Londres malgré tout ma bossa no ngana ko bossa no te kwani na Londres salon José Mampuya donc kafu na kafu de Kobi de Londres na bossa na te bon ouais ça gelo prisili soda makasi Kobi de Londres na pesika ba bon guérison na leader Ibrahima était maman Charlotte et Pigeon tu veux que santé ningana mo mukeme tu veux que dans Zambie déjà sali guérison kotika tsanzoto beaucoup déjà ele quoi nango alors Bambo tega trop kimia plutôt ça toujours à bosser on est toujours ensemble tu évoluer kaka ba chance capé zo ba kisama toujours to kende kaka to kende c'est to koma tu veux que to koma si la terre promise to koma ba bien la kezelaka et ko kisama kaka alors leader pour de la santé déjà comme calme bah merci mingi pata nzambe ina pesa kimia on est toujours en forme pour biso beto ça bien malgré tout on a la tembe zo bawa na sur zo on est maramu on peut ya bata maladie kaka mais nabi que maladie za ngai te za de mekende ekende nango évoluer toujours merci na pesi ba salutation merci voilà Agoya ali rosite mo remontada Samora sa pitié mkia de Benjamin akanata tiwata asepe fort leader na ngai boya nzambe na nyonso nzamba monde entier moto akela biso na mokipoto zala sala ka mwa bien kwa na ki leader na ngai bele salinga pasi mais na sepe la komi bien ko zala ka bien ti siècle ba siècle mabio so dona makasi rosite mboyeyo mama Charlotte Pigeon bambote mabaya de Londres bango ne soka ba Londres mais bambote na bango mote mama be yozi wapi mambo moto wolo nyonso zo chalate Pigeon bere yango ngana resonaka le moment di passé tango toko kende na cinéma na kati ya ville te sukola la plage to la liste nzoto na H te salut toujours ouais bana poto bana Londres monde entier mobimba bozo mona ngai yo seke na bino seke makasi wasimbi makambo Ibrahim Nzambe na nyonso veut dire que nous ensemble avec mon porte-parole au kati ya mouvement bobo japonais le bozo mona karaté biso wana toujours na kati ya Londres en tout cas président na biso Ibrahim Nzambe na nyonso sengi na yo kaka kita take ngai vraiment secrétaire na ma problème kidi yo yebi yango début ke ezali na makambo ezali ya bamatanga bana mito po kuna makumbite mageni yesu makumbaki po ko pefu ba bise de mercredi makumba jeudi on a ça que fort ya oya kutaka makambo ebele kuna kota famille abiki na kotika mouvement na ngai te funa ya bana poto kama mona ngakala ngai na zombi sek na bino star diema mdangola chef na bango ba boya na wana etali na kuna mona mona na promise nous na poto obaya ngo no baya ngo pasi mon prima Charlotte Pigeon mbote bela le atro sepeli atro gros bijou malgré bana ba mami mete pour bana mingi babeli bana mususu ebi ka ndenge la toujours leta to pesela ko mosolongo za la kitoko bon bye ouais merci mingi ouais bana Londres basala mebele bese trop donc mingi vraiment ko le bezate donc tous avez vraiment na mois de douleur makasi papa na biso Ibrahim Nzambe na nyonso auti kobela na siko Nzamba sungi mo ba guérison na nkolo donc merci vraiment na Nzambe osungi moi na Ibrahim à se rétablir normal donc papa tant abelaki abelisi biso bana nyonso donc ebeleli ya papa ezalaki vraiment bien te na biso tout obeli tala vraiment séance oyo toleka semaine oyo donc esalemi vraiment ndenge comme il faut te donc malade ya papa ebelisi biso tout oyoka baberve chante badiscover bacris moda donc barosi bantembo osanti minake balakoda banakonda bamonani te mpona babeli bantiflamme babeli donc musique babobo Japon donc papa kobika na yo esali biso bien tolike semaine oyo makambo tu a marche ya bambote eza kaka ke bajojo muya tobosani te donc Joseph Vwemba na Londres
Ivan Todake, Teddy Koyi, oza prêtre, bangote, yonde makambo.